Lelo na okumba bango. Lelo. Pokota. Zala olala ba opia beko. Bokota. Bokota. Oye peza batu musuba komo mona mboko na biso lokola bilanga ko. Ya vanda kina oye yemba wata na vanda na ngana kwenda oteka mapa. Na moni koko na biso ki adonazane lo bokota kaka. Bokota lelo na ana susi ya bajemi te bokota mbongo ya mboka na biso. Miriam ngana okoma combattant numéro 0 2023 na postulé. Vrai cop, ba journaliste boteka ba mapa boya toyo kana bo postulé. Mbongo eza na gouvernement ya eyo. Bokota. Vrai cop yango wa bokota bonjour nanu kutute. Pona na kanda ba 10 millions ba 50 millions ba ngala bande na bota ba non te na mona tas 1 million ya pa mona vina ngana te na mona ngo. Non te na mona 1 million. Mo kaka sango ya ba 60 millions. Sango ya ba 1 million de dollars. Non te na nzambe bokota lelo bokota. Peuple congolais soki bolamu kite mko mususu monika ba komo kamata biso ba komo tinda biso na Braza boke vanda na Braza toteki RDC. Bokota. Oyo mboka nini Kongolo koko zanaki mutema mabeti. Omoni ba candidature na bino boyaka na obokosa biso na ba polo na ba 5000 francs ba mapa na ta ya élection biso to voter te. Bon 2023 toko voter te biso nde tozami biso nde to abazoba na bino to sala berer soki ka boye bo postuler biso to ye to voter bino to cheli bino boye ba valeur à peuple congolais. Valeur na biso za 14 to komi na ba élection. Neti biso kutu komi na biso de to sali likita to ko postuler lisusu te. Bona salela nani bana. Oyo mboka ndenge nini bino bozaka 1 million kendaki 20 millions salaki 60 millions monanaki. Peuple congolais na ndaku na vivre na budget ya combien? Peuple congolais aliaka ndenge nini? Oh lelo dollar ekomi tina valeur ya 1000 soki combien? 19 000 francs. Mboke ezokende wapi soki bolokani ke boteki bopesa biso ba part na biso tokende soki wapi tokokende. Botalela biso likambo oyo tozokoka lisusu te. Na préféré nazala na mbongo oyo ke nazala na franc congolais. Wapi? Mbongo ekoma papier na miso abatu. Mbongo oyo eza na valeur te. Mbongo oyo ekoma papier na miso abatu Congolais, peuple congolais telema mbongo ezanga valeur na miso abatu. Vomie zalano ata na $20. Ke ozala ne tuluku ya mbongo boyanga na yibite. Vomie ozala na $20 na poche. $20 eza valeur à combien na minute? 38 000 francs. Kaka! Peuple congolais la muka boyete. Boyete. Bozo tongaka ba immeuble biso otozo tongaka ba nini. Ata fondation ya pamba na ba Congo tozala ngote. Okoka di immeuble ya 20 niveaux. Kinganya tongi na mbo soki ata na ville okoke yoka ke o immeuble eza ya mutu kingani. Biso batoto pesaka bino ba voix wana tozala nini. Peuple azolia ndenge nini sac ya semouli ya 25 kg $30 quel qui mouté mamabe. Na Kinshasa tozata na izini ata ya alimeti te. Ata izini ya alimeti nyonso uta libanda. Alimete komi soki 200 francs pour bakolo nini bakangi confinement. Bozolinga bocha biso wapi tozana ba famille ba mama o ba pola ba mbula ta ya ba élection ko kende ko voter bino.
lelo bazotanda ta mikato ozomona policier azoya kosenga tike mbongo nyonso ane komaka na maboko na bino bino bozaka so bozwi mbongo wana bogoli bozana teleme bozaka so bomoni mbongo abongo bozwi bogoli biso bangamba na bino ya bwe bakata ya beleksio mikolo kutu bolimwe na tere bomona na te bolimwe na tere bozomona na te po bwebi ke eleksio eza te oyo katala na dossier mutu moko bake kobimisa soki 19 personnes wana kutu eza nanu mwe oyo batangi lelo 9 wana eza mokie lelo 9 eza mokie baza tale bele mbongo ezobimaka kaka mbongo wana siko peuple congolais ye azo bénéficier na nini biso to bénéficier kaka soki ka bino boyibi boye bokosi biso na nzela boyibi boye bokosi biso tala boke boboma mama poto boye kotiela biso ba nani soki pe victoire soki ya azalaka soki pe kolo nini na yebi ete ayana valeur à lipa na 50 francs lelo lipa 200 francs pour lia ngotonda il faut lia 3 maps 4 maps lipa moko siko soza na 5 personnes ndako bien 10 personnes boko vivre ndenge nini pona nini boko kozana ki mutema mabebo bozokanisaka mabumu na bino biso oyo toko vivre ndenge nini na bien après direct oyo bino nyonso boza wana bwami yibi bozotala ngai Bobi misande mbongo mboka peuple congolais se retrouver. Importance na biso eza wapi, valeur na biso eza wapi. Poto zo almeti na Congo fa to ke Burkina Faso. Poto zo ata bougie ya pamba oyo fallait ba kendo salela ngo soki wapi. Siko ba pays wana bazana ba usine wana basala ka babiloko na bango ba fournir. Bango bazwa bambongo wana wapi. Babidje na bango eza combien? Biso moto ana minere to mona yango te. Awa nyonso eza cher. Même montre or olingola te eza cher. Mais siko biso mo balobi ke boza na wolo boza na palata. Intérêt na biso eza nini? Ya. Biso eza kaka yake bomoni 2023 soke koki. Mama, papa, politicien nyonso ko ya corrompre bino botala nde niveau dollar ekomeli oya ko voter yebite soka baloka vi na ye loko ba bazala n'importe ba yeba importance na biso te ba yeba ka pona to votaka bango bango bazwaka bambongo baliaka bokoza peka na valeur na biso na 2013 nzamba lola oya kotika bino te biso toza bana bitike nzamba lola kotika bino te batolo na biso na se tozolela butu moi ozo futa ndako ya $200 betango na France c'est combien ozo futela ba parents na ndako na betango na France c'est combien bana na biso kolia na Kishasa to vivre kana ndeye nini pona nini kimutema makasi ya boye kimutema mabe ya boye pona nini bokoko zala mutema mabe bokoko zota ta ya kokanisa peuple oya telema poso ke za pona ba vote biso soto vote bino te bokoleka na ba poste wana bino bozate bokonze zo circuler kaka tout en tout bongo ba étudiant o bazo silisa ba classe soko za mwana yaba te osisi classe okomo sala na cabine mwana yaba ata za diplôme okekute kuna na nini azolia mbongo ya gouvernement pona nini peuple congolais bokoko luka elongi nzambe te botika pe bana tozala bandeko boni o basilisa ba classe bakoma ba chômeur mboko yo RDC baza ba chômeur o mona licencié okendo vanda na cabine teka inita 1000 francs aza pas même pas na fond ya $50
ebela bambongo bapara na biso bamoni banyokwami mpona kofutela bana bango baminerval. Peuple congolais fallait qu'on réagir. Boyete tokotika boyete. Jamais biso toko kovanda dollar ya ko dominer mboka na biso. Ba crédit tozanga ka moyen ko tia unité loko ezalaki 500 francs lelo komi 2400 francs. Boki tsela biso carburant biso nyonso toza mituka. Biso tokolia mituka to tokolia essence. Et là, il y a un carburant, na combien? Bon, l'idée, 150 francs, ce qui est combien? Et là, il y a un carburant. Bon, qui te soit pour que boza na mituka bino ko fala ka intérêt na bino. Bon ti ko sa bisoko, biso so bokitse biso fufu, bokitse biso loso, bokitse biso bandako comme dollar ekiti, biso nyo to komi ko s'en sortir neto kondima bino. Mboka nini tokosuka wapi na komi na nini na bibotinda ngata na Haïti pona mona batu baza na Haïti babi Haïti ne mboka batu banyoko amaka botinda biso ata kuna bol fongola ta banzela tonke na ta nyoko amata kuna toke kokufa po mboko ezala ka bongo te mboko batabusaka ngo bongo te mukonza mboko za wapi tika kolalisa misu papa tokokufa. Toko kufa peuple congolais zola ke la bino butu moi toza bana bitike bokanisa biso eza pasi pona mboko ba diriger mboko boza wapi poni bogoza mitema mabebo pona nini bokoki kozanga mawa bino nde boza wana lokwa bino boza mituka ifale bokitsa carburant biso ya biso nini intérêt na biso nini na ba carburant o bino bozo kitsela biso intérêt na biso eza nini après na élection yo telemi voter car biso bizengi to voter pe bino to ya dollar ekomi na combien peuple congolais zolia ndenge nini ba policier bazo sala baza na salaire à combien? Ba policier ba na salaire à combien? Pona nini bokoko zanga mutema mawa maladie ya corona yango itelemi. Maintenant to mona bino bato bovanda na ba na nini na parlement bozoka ba 5 $5,000 bino nde bozwaka mboka na botelemi bosombi bakisi de gauche à droite po bosoigner batu bopesa badona bandako batu na bamboka musuba oyo tikela batu tibinoko bozokanga batu na ndako confinement tolia bino botika biso ataka sito kufa déjà boboma biso kala botika biso to kufa na biso kaka elo biso to koyo banga lisusu eza wapi mboko oyo nzamba ko juge bino ata butu moi nzamba ko juge bino kaka maya biso na biso ndenge ezotanga batolo na sebo zo bateke tozolalela bino pona nini bokomona bolamu te. Lelo Mobutu abeta tolo 32 ans de pouvoir Mobutu aza wapi? Mobutu aza wapi? Lelo Mobutu aza wapi? Nani ayebi bisika Mobutu azali? Nzambo yo azalaka juste te nzamba azalaka juste. Mutema déjà suki biso. Bonzela ka ba 2023 ngo boya lisu botele mato voter lisusu biso bizengi oyo. Intérêt ya peuple congolais na ba voto bino bosenga kabiso eza wapi? Yango droit de l'homme ezalaka lisusu te na mboko oyo.
biso moko na bafamille na biso tokoma batata tokoma bamama tokoma nyonso bapapa bakufa va batika basi na bango baveuve tomonaka leta tayaka kotelema otikela bango saki ya loso tomonaka leta ata mokolo moko tatelema sunga mwasi veuve me mboka ozokaka bamilio ekitaki bamilio esalaki nzambe ye Dieu quelque part akojuge bino biso tozolela butu moi maya miso ezotanga butu moi bandeko na biso bazotanga minerva la pasi bazotanga minerva la pasi oyo lelo asilisi classe avandi boeskize ngai bapeli bande kokota boeskize ngai nolele lisu te papa nolele su te oyo ekomi nde likambo ya peuple congolais telema toa bangamba mutu te ata kutuke mutu akoya komenaso na bapela buzoba me toza na 1000 droit ya oloba nini ya koluka badroit na biso parce que bamilliard wana ezouta na bapoche ya bafamille na bango te batata na bango te ezouta kaka na motoki ya biso peuple congolais oyo na batiki oyo bamona ya koya kokongola butu moi biso bafournisseur bino babénéficiaire peuple congolais faut telema bo réagir na eloko mokonzi ya mboka soki solution kokozwa kotalela biso likambo ya badollar o ndenge ezokende koexagere biso tozoluka na mitoki na biso moko tozoyiba te me bino bozoyiba dossier ya nani eza ye moko te aza tout entour na batu kaka boye gouvernement eza nini ya bongo ebonga ata soko boyibi ata bongo bobengi mpe peuple congolais nda bokei ata na veni na bino botongi ata banzela bobimisi bokreye ata izini moko boye esunga peuple congolais bino siko eloko nini odeya bino bosali bokanzene tokonda boye tokonda mpiaka pasi eleki na mboka mutu nyonso ozoyeba kosan sortir te soko vivre na poche ya bato bana poto te donc rien à faire avec toi poani peuple congolais koza mutema mabebe ozoboma mboka na yo moko ici nata moko te biso tomona esala bukanga lonzo ekenda wapi bukanga lonzo lelo eza wapi lelo nazotuna bukanga lonzo eza wapi tozomona na poto kuna ba vieillard bazana esika mo bakenda kocha chaque mois bazotindela bango mbongo bango nde bazala na susi kotonga te baizini nyonso tozomona bétranger abino vomie bosala papier mouchoir bosala papier mouchoir po neti bosala eloko neti de peuple congolais oyoka kaka ezalaki ya kingani abengisi kingani asali c'est pas normal bambongo bozoyiba bocreye ata biloko na Kinshasa awa peuple congolais s'en sortir baosilisa lokwa bino bokanga na bino gouvernement eza ya famille na bino relation po omoni na bato basala na Lumumba na bakoko na bango lelo bana gouvernement bana biso tolongo l'espoir bao bakoko kota na gouvernement tolongo l'espoir bakoko kota na parlement wana tolongo l'espoir po okekutaka papa koko na ye asalaka na Lumumba papa na ye asalaka na Mobutu papa kudutu na ye ayosala na Kabila le père oyo mwana sikwa bani na Kabila oyo boyosala na Tshisekedi. Vous trouvez ça normal?
tout le monde en Afrique du Sud. Ata diplômé oyo na droit ya musala diplômé. Ana droit ya musala. Bino bolisi ko to bando bimisa tous les chemins ngana kitino na veni nanga. Soki komi ya bongo to bando tia micro papa yo silisa classe na nini. Lelo musala nini oso. Kikulu na bino boluka bo sisa kulu na bongo tete tanka bozo créer misala pona ba peuple congolais te. Bino boluka criminel sila batu batika crime na mboko yo. Crime ko sila ndeni tant que peuple congolais zo souffrir. Bino bozo luka bana basi à 18 bana basi à moins de 18 basa la kindumba te pourquoi tant que bino moko non te bon pe bolukel ba solution na ba problème au bazana on. Bon encadré bana na bino na minute ponga neti Myriam na compte na j'ai 0 francs. Toke na minute na ba compte bana na bino. Il y a de combien de millions? Longwana mulile ko. Na compte sa Myriam Apula, il y a 0 francs. Na ba compte sa bana na bino, il y a combien de millions? Bana na bino batanga kana Kinshasa awa. Bazaero na bapoto, bazotanga kuna tellement biso bizengi oyo tomona lokwa totanga na Kinshasa to en danger. C'est le moment de réagir. Peuple congolais nyokwa mimingi, peuple congolais souffrir mboka na ye. Ba impo obino bofuti saka batu ekendaka wapi? Ba impo obino bofuti saka batu ekendaka wapi? Pourquoi beaucoup d'amitiés m'a bêti à niveau oyo? Bozola la pongi ero bozo tia bakirda bozo seka. Mais bon combien de mité babatu obino bozo kisi? Obino bolelisa, obino bozo lelisa 10 jours au jour Nzambe. Nzambe na biko yoka kamboko yo. Nzambe justice na yonde eleki nyonso. Ata sera mobutu batu banyoko amaboye te. Ata sera mobutu batu banyoko amaboye te. Bana Israël atatina ne bazalaka na nani na Egypte. Banyoko amakaboye te. Aux souffrances eleki. Aux souffrances eleki. Nebi ki après direct ko sala nyonso mais je suis na komi na suka. Na komi na suka. Tozo réclamer ba droit na biso. Peuple congolais tellement même sans la diaspora combat tellement pas jusque là. Tozo souffrir na mboka oyo. Tozo souffrir mboka na biso, tozo souffrir ba mama na biso ba komi ba je pusani. Baba tuteba ke noluka matembele na wenze po ba ko sangisa bateka. Pas jusque là. Bokende ba wenze bo mona mwasi député moko ta chemesa na wenza azoteka. Boko mona mwasi député moko ta chemesa na wenza azoteka. No bazate. Ezaka ba mama na biso oyo bango nde bato pasi. Osomona mwasi ya 60 ya 50 olia la pongi ba 6 heures. Azo kende pona kende koluka nyoso ana pona nina futa ndaku na tangisa bana na ngai. Il y a des femmes oh yazo kufa likola souci
Dernièrement na uti omona mama moko asalika crise na nzela. Bo ebite crise ana sali yango sur bit ya nini, sur cause ya nini. Bakonza mboka bo mitema mabe. Boza mitema mabe, mais non, pas jusque là. Bokanisa ta bato basala bino po bokoma tina niveau wana, bokanisa bango ata na ata minimum ya souffle. Pourquoi? Dollar ekoko konza mboko ti mukolo nini, dollar ekoko kala biso tofuta bandaku na dollar. Minerval bana na biso bafuta ba mama na biso bafuta la biso na dollar. Ah papa, bon excusez-moi, ils ont ça la émotion, ça me fait mal, ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. Peuple congolais tellement au réagir. Il faut que tellement pour réagir. Totika mukonza mboka ye moko te. Totika mukonza mboka ye moko te. Totika mukonza mboka ye moko te. En tout cas bilo bato boza wana bo aider biso. Bo aider biso to leli mingi to cacher ba passion trop. To cacher ba passion mingi. To cacher ba passion yo mingi, ba chege basé belé na ba balabala. Borfelin, place au écoute borfelin bolala. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Mon frère, kolelo ezate ke kolela moya esa langa émotion, esa langa pasi. Esa langa pasi, ezo salanga pasi. Tant na moni liwa mama netenya makambo ebele. Nya ko kanisa mama oyanga na époque babando benga mwasa mutu. Azale rekoni na mboka oyo. Lelo soka asuki na mbongo ata atekaka po bana na ebatanga me bani batangi basisi ba classe. Musale zate. O camarade na mo papa na za député. Moi na za diplomate ngeli ata classe te. Ana parlement kuna osala. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Souci na biso. Baluke na biso solution. Pona makambo dollar oyo. Baluke biso solution. Pona kolia ya peuple ya RDC. Baluke na biso solution pona misala ya mboka kindumbe kosila boita. On so mona na bonne volonté. Ya kosunga bana ebele bazali banda la fois passée na kei na mama yemo. Bozo mi tout atolo bo toto yango moko so karma pa ameki koloba bo solo bozo torturer ye bozo bolinga ka bo sala mais il y a un Dieu quelque part nazo ebisabino o tozo salo ko futa manase awa e futa malikolo te kana se ande ko futama. Biso musala na biso ezaka ko voter bino ko pesa bino ba vote ko pesa bino ba voix. Soki toza n'importance moko te liboso na bino, mais pourquoi boyaka koluka biso? Tozo la libanda. Na ke place mona zandu.
kande bakangi confinement a naki okuta bashege babi yaya possibilité monani biso tolala na balabala tozala bafazer mais pourquoi bokoko zana mitema boye important cezaka ya bozwa mbongo important cezaka ya boyiba bozoyeba souci ya peuple congolais te dollar lelo 19 000 francs sac ya loso ya 25 kilos 30 dollars po na ndako bazo vivre 15 personnes balia yango combien baza na combien ta niveau moyo kaka 1 million bungaki 25 millions bungaki 100 millions bungaki nzamba zala injuste te nzamba zala juste en tout cas bato boko juger ngai boko koma na bino bikoma koma boko loba Myriam et tout consort je m'en fous boyoki je m'en fous de tout que naza mwana ya Congo naza congolais nazo mona ba mama ta ba mama misusu te na mona ba mama bazo souffrir kolia ya malonga ezate komela ezate kende na mesa mokonzo komona nde ba décorele na mesa ba député o biso to votaka en tout cas 2023 oyo na ebité 2023 oh tout le monde il faut à réagir 2023 toza subatu ya botele maboko sate 2023 biso nyonso vrai cop ezaka to postulé 2023 eza année ya bitumba peuple congolais et politicien 2023 eza année o biso toko réclamer ba droit na biso toko mo rappeler bango boyaka na basaki ya baloso boyaka na ba polo boyaka na madesu bokosi biso après 5 ans boye kozonga boke na mama ye hôpital général à Kinshasa bon mon état ekomeli clinique universitaire bokende nzambe na ngai oh Yesu tala mutema mabe boza nango après so batu baleki balobi boye lelo Rossi mukende ana mabele likolo ba droit ya mboka na ye Rossi azana mabele likolo ya ba droit ya mboka na ye sonke kokoma na niveau bo sili sa peuple congolais likolo ba droit ya mboka na on est d'accord wana vraiment to telemi on est d'accord après ce que so bo sili sibiso boko luka banzete na banyama bako banda ko ya ko vota kabino parce que nous c'est fini. Lelo Rossi mukendi na sa mabele likolo ba droit ya mboka na ye nayebi ke mingi ba politicien bele boko tala boko loba ta moi ça liboma o ya combien de minutes combien de minutes banda na banja depuis banda 45 il faut que kata mais unité ya wana pe mati en tout cas na la mingi ya koloba tellement unité ya ngwe mati il y a pas moyen lisusu ya biso to bando sala esuba direct o koti sa te mission ndenge nini unité ya 1000 francs o biso to bando soma 1000 francs lelo comme na 2400 lelo comme na 2400 francs. Au consomme à crédit comment? 5 alors sur 30 $. Bidon ya mafuta ya 5 litres. Trozo somme à 15 $. Awa na Congo ba teka sou lelo ko na franté. Ba ebi li sou franté. Nyon se komi en $.
bokitela bato carburant botalika eloko bino pe boyebi boutilisaka mwa mingi il fallait ka bokitisa biso. Quel rapport avec les carburants? Tokena carburant wapi tosana oni nzamba kobimisa bino bomoni peka babenga baonani oyo bazotala biso oyo bazoba te bato baotala biso bazoba te un jour bakotelema bakobalukilaka bino bakonza mboka bosangana bosunga peuple congolais. Peuple congolais azosouffrir toza bisika kolala te bandako mpe bayebisi bino bandako emati bandako to bando futa soko dépenser $100 au monde qui na dépenser 100 000 francs lelo beta $200 beta on a francs et bimiselo ba combien $100 et so bimiselo ba combien $100 et combien la valeur il y a 195 000 francs. Ah beta tu go $200 tokosuke la wapi biso ko ba papa ba kota mabele avant biso ko totikala bana bitike biso ko totikala borfela ozoka yonde papa yonde mama soko salite bana bakolia te soko bundi te bana bakotanga te bon siko na minicho boye bisa biso tokosukela wapi bino leta bozana gouvernement kuna soit combien de millions bungaki bon jamais botanga ta $50 000 non te bobungisa bino ata ba $50 000 wana jamais toyoka bino ko $20 000 ebungi. Non, il y a seulement de grands montants. Oh lelo soke kena mama ye mwana ebongi so hôpital anaka nde botonga 50 wana. Soko zana ka grave olingo okufa tende kasi na 50 soki ba traité yo. Toza na hôpital bobo ya ka officier o ezalaka nini kan kokolo kendo to botala nanu eta o yango ezaleli mais okoka ke député ki nganya beleli akufela ki na Europe akufela na États-Unis akufela na boye akenda ki ba soin akenda ki mode tête ake Mali akeza bato place bokendaka mukolo nini omona mundele alongwe na mboka na yo zwa traitement na Congo non, mon docteur a fait un journal. Docteur, un docteur. Mouto a licencié na doctorat. Babenga bonbongo. Un docteur. Docteur, azana diplôme à doctorat. Boemba journal au batam sa pepe nya ba arabis docteur quand je dis bien docteur on te ka ba journal mais kende si qu'on a parlement mutoya déposer ka carnaye qui est pour qui est contre $5 000 par mois mususa ke na parlement la nimbi au moins na bazo pesa rab ni yeguna ha total à binoté. Fin du mois $5 000, $12 000. Mouta zon nimba na parlement zon nimba penzo ka pongi gain mouta kei gain il fait noir ici. Mais aux hommes on a par mois à son salaire à combien?
batoyo omona président na mboka nini bayebisa bino président soka longwe ki bokonzi il faut aller botika la kaba wumbu ya bovanda bofuta kaye ti na fin de séjour mbongo wana bokofuta ngo ba fonctionnaire te ba enseignant bato bazosala ba mémoire na biso oye fonga enseignant za na salaire ya combien 100 000 francs bo pesa nga ba réponse enseignant za na salaire ya combien biso to bi ba docteur l'état muta futa ka bango enseignant ça na salaire ya combien docteur obiso toyebi ke docteur vomi azosala na mama yemo afongoli centre de santé na yemo kwa tche mupanzi po a s'en sortir ça arrive ici en Kinshasa et bon siko sobino bomoni centre docteur boke bokangise na droit nini azela ka ba salaire na bino po bofuta ka combien bino bokenda konimba kana église na parlement de bomesana après siko bomoni biso bizengi na bino na mois soki nini ba élection nge salema mutu nyonso aza capable kosalisa ba short nga naza mwana commune kingani nga na bima kingani bo vote ngai na kotongela bino banda bobanda koloba maloba wana botonga déjà combien de balabala il y a des balabala fouti ba balabala yebani ok kuta ndaku kote mususu ekangama 20 parcelles ya batu kovanda eza bloqué bo blokele yango ba nani do wane komi ba bien privé na bino moko pourquoi tokoki kolalisa misuti na niveau oyo courant ezalaka lisusu te na mboka oyo so tolobi bongo mabe kaka mboka mobimba na préféré na vanda na Haïti ke na vanda na Congo biso avantage na biso ke mutu omona mutu banda botami na ndenga zokota mabele ni lupangu atiki ni attaque on a tika machine na fufu bana nga ba s'en sortir nango ezate mais bino sikota bo kata mitema oya zalaki ambassadeur ya boy oya zalaki mekende siko okande mapango ezobima bane nyonso bazala na poto bane bazala na poto mais ye papa kufi awa 18 parcelles ana bazwi bakangi mutu akovanda zate bana no na poto bayebi ki ata soki biso to kufi ana poto bakokololo na biso ba Quel buzoba tolembi tozo kokali susu te peuple congolais onyoso ebi kazo réclamer droit na ye ezate ke botinda batu ba menacer batu non nous sommes là pour to revendiquer baloba bongo to revendiquer ba droit na biso na ebi ke boloba ke ye kaka to revendiquer ba droit na biso c'est le moment bino bosomba mapangu mutu moko tayana ki bokonzi na lupangu na mboko yo azate mapangu wana bozwaka ngoka na mboko ya gouvernement ya mboka na biso et pourquoi pas biso tala banda kutozo vanda tala ba mama otozo en charge bazana ba âge nini tala ba mama obiso tozozo en charge bazana ba âge nini
Biso na kala tu ebaki loso koko matana $10 ya pambo. Tu ebaki saki ya loso koko matana $10. Ata kutu boza mitema mabe botinda batu ba menanse batu wana. To garder silence jusqu'à quand? Jusqu'à quand le peuple congolais ko garder silence? Il est temps de yamutu nyonso atelema. A réclamer ba droit na ye. Nous sommes pas là pour to sale la cabino. To sale la cabino. Biso to gagner ni. Ba million wana ezobunga ba mbonga poche na bino. Ba mbonga ba poche na bino. Ozomona mutu azoteka lopangu na ye mobali na tikela atinda ta mwana poto soki kezala atake mutu azana mwana ngo moko te na poto akosuka wapi bozo tongela biso banzela botangela biso tolia nzela tanke mabumu na biso eza nzala bino bozoza mbongo boke tonga banzela ba 1 million ba 300 millions lelo moka mundele bazotonga nzela parce que déjà côté stabilité makambo kolia baza posé ménage eza bien pas bon on tonga ata soki babi batonga nzela moko likolo moko na katikati mususu likolo na oelandi do baza posé mundele binenga liaka 3 fois mutu mwindo afana na mboka mundele bike na déjeunaka na liaka na moi na zana souper biso soko lie fufu na 14h bosana zela ti mukolo alobi ça fait mal, ça fait vraiment mal. Faut rouler la porte. Ça fait vraiment mal. Je suis dans le noir parce qu'il n'y a pas du courant. Il n'y a pas du courant. Congolais yebika soka lié na 14h. Au monde ananda kufufu de gebelaki. Moyen ba servir bino ezate. Vaut mieux le ba 17h olala na yango na libumu. Vaut mieux le 18h olala na yango na libumu. Pour ozomona, ozoloba ke son ali ba 12h. Et ko sanité quitte là. Au moins que soit qui n'a lié 12h tito comme à Boutou na koyo kanzala. Oza obligé yo koze la fufu wana e vanda na libumu no ti e kokisata 48 heures. Vous trouvez ça normal? Mais qu'il n'est pas moutoumora que no nimba da parlement awa. Biso nyoso toyeba nina binot. Kende para muto akenda konimba na parlement. Ok, pour na parlement na nyonso te ba kenda ka baloba. O aza pona oui, o aza pona non. Ok, kuta non, oui. Non, abimi. Soda o atele maka kende ko cha sécurité na mboka oyo. Oya se sacrifier ka vie na ye mobimba. Azwa ka salaire ya kombe bango ndi kutu boko comme ça ba $5,000 wana. Na mona importance na bango te na parlement. Mouton dit mais il y a des policiers bana mama yemo bazo ba balle na makolo. Il y a des policiers ba kata na makolo en tout cas peuple congolais bo mi tema mabe ba kambia mboko yo. Baza ya ko sundola. Bozela après awa bo s'abonner na chaîne nazotia vidéo na mama yemo. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Mapula Télévision. Mapula TV. C'est la meilleure façon de me soutenir. Soit vous soutenir, peut-être place wana et que ça la que moi na bino, ba ko s'en sortir, ba ko zwanga lipate, ba na ko aider parce que mutema ko aider zali. Dernièrement, on a joué qui moutoumoko na poto a outé ko bisanga par rapport à propos ya fondation eza idemo ya bientôt sunga batu oyo bazokelela. Na kena mama yemo nazalena maya misu. Policier azolelela mutu abi bakanginga n'hôpital. Policier bakanginga n'hôpital likolo ya mbongo 140,000 francs. Ça va l'État.
140 000 francs, un policier. Azwa bal à mon nini. Pour la volonté na ye, point d'interrogation. Là maintenant je retourne au Parlement. Au niveau des parlements, tozaka oyoka oyo papa na salaka na Lumumba, papa na sala na boye, papa na sala boye lelo mwana yeko konza boye. Ya biso batata o bateka badiama siko yebisanga à quoi bon. Batata na biso bateka badiama ba se retrouva te. Boni parce que son abina bimisela bino baleki nanga. Ou bien ba yaya nanga. No bimisela bino ba maître avocat. No bimisela bino ba docteur. Bona ko to se classe ni. Ba politicien. Na parlement ba na place te. Na bosani papa awa déjà il mère ezala mususu. Bopesa mai na verre wana. Bavanda, lelo mona un politicien comment ça l'émission, vous trouvez ça normal? Comme vous menez ça l'émission à YouTube. Quelle honte. Mouta c'est classe na science politique. Lelo comment défendre, comment présenter émission à YouTube. Vaut mieux te tangate. Vaut mieux te... Il y a tout le monde. Sauf à mon yata. Aux ça les logo mobo babite que ça par manque de moyens. Tellement papa na ya atera na diamant. Tellement papa na ye pour excuser na ye. On voit vraiment. J'avais vraiment soif. Ajoute encore. Vaut mieux qu'il n'est qu'à bouger. Combien déjà de vues? Bon. Tellement papa n'a pas été diamant. Les gens s'en sortir neni. Il n'y a pas de moyen de la politique qui kuna. Il n'y a pas de moyen de se souvenir na yeke moi na yakingani pas na mémoire parce que ceux qui pas continuer à parler ma obino bovanda bokendo lala ba politala batata mikolo bonzala kindo kibino ba politicien. Oh mon papa moko ya 90 aloni ma paralysé ka boenga na akufa na wina ngai. Ngana akufa kana parlement loboko des gens sala avec ce poste wana tellement génération tingama etika la combo ya famille na bino moyen yo longo ezate. Bon, je suis dans les noirs, comprenez-moi, il n'y a pas du courant. Il n'y a pas du courant. Non, ça t'es un côté bona. Sorry. Les lois ont sa biso passi. Ils ont sa biso passi. Nde tozo mona ba maman na biso bazo souffrir. Bango bakoko zo temps balali. Bona tu na ba mama ya bakonzi wana na minicho baza wapi? Bana poto. Bana ya bakonzi na minicho baza wapi? Bobenga kabango na taille ya élection baya kaba vota kabino. Bobenga kabango parce que biso déjà tolembi. Tozaka te batu ya to vota kabino, tozo se retrouver ne lokote. Non, peuple congolais, il est moment ya yo siko côté le makozo o réagir non na yetikala non. Biso toko tikala ba umba batu te. Eza le quoi to servir mindele. Nzoka ne bino moko biso na biso. Tande bokomo sila lelo obino bokasi ko kufana bo kufana za liwa mo normal. Liwa normalité. Vos menaces là eko salanga kutu lokote parce que tant on a la rossi déjà kufa. Biso nyonso toko kufa toko kota mabele. Biso nyonso toko kufa. Pona droit ya mboka nanga, je suis d'accord. Pour la droit ya mboka nanga, je suis d'accord. Nyoso boko koloba. Toko tika la akaba ngamba na bino tina niveau hauteur. Mboka ni deba liya sa kia loso $30. Mboka ni deba liya sa kia loso to chak to konte kutata bito so to chak sous provision te.
Ozana mbongo te binde basomba carton poulet te na nini. Oyebi ndenge basombaka carton ya piodi te piodi oto bande kosomba carton mobimba na valeur ya $8. Lelo ram ba ezalaka na carton 3 ram. Okoma osomba ram moko na valeur ya $15. Ram ya piodi oke somba ngona valeur ya $20 et $15. Mama zola muka 5 heures, mama ya 62 ans. Ala muka 5 heures pour que nous la mapa na peine victoire na kanga journée. Pour yeba neni na koko teka azota ba 100 francs ya likolo ya bénéfice. N'importe quoi. Après ton goya tandi mapa na ye, policier bandi ko le kana ticket. A foutu 300 francs ya ticket. Ma pesa na bénéfice à combien? Asomba bokali ya mwamba. Eza na valeur à combien? Manteka et mata. Eza na bénéfice à combien? A fouta lisusu pako. Ou alors nous. Bino bo vandi na ba kiti na bino ya bokonzi na minicho peuple ayebanite. Na minute ya souffrance boye peuple congolais zate. Biso tozala na valeur après to bomo na élection député kinganya bandiko ya na veni na bino bomoni ndenge za boye bo vote ngai naza mwana na bino na kosalela bino boye na kopesa bino boye na bwana bino na se ya mbula bozo kende bo vote. Bosili siko vote ye asimi nzela kei akotika la koyeba ni pasi na yo. Après ton tokoloba boye bokomo tinda batu balukisa fi wana balukisa boye na boye tolembi. Bino bana bino batanga na Congo te. Bana bino bavanda na Congo te. Soke comme to bana ko se renseigner na ba famille na bino. Omona mama boti aza poto. Bano ba boti yo oza député na mboko oza nani na mboko yo. Bano bazo vivre ailleurs. Bano ba otanga libanda. Biso to beta mukolo to kenda Braza. Kati sata Braza pa mboka ba monta ba senga yo. Nzambe moko aza na lola a oya yebi bomonde bokufa eza na volonté na biso te o bino boliaki yango nde siko bokomo buka ngo lelo. Corona eye ebomi combien de personnes à famille na ngai. Ah Zambe Corona eye ebomi combien de personnes ya famille ta ba voisin nanga. Député kinganya kufina corona, ministre nanya kufina corona, ofdani kinganya kufina corona. Il y a une justice là-bas. Il y a une justice quelque part. Il y a un Dieu quelque part à juger bino. Tôt ou tard. Maya miso na biso boezo tanga. Il y a des veuves combien bazolela na mituna bino. C'est le moment ya bino bo se repentir. C'est le moment ya bino ko lukelongia nzambe. Ne faut pas qu'on trouve tout ça normal. Ngayo na âge ya 28 ans. Naza na charge ya combien de personnes? Ma maman bientôt là a totalisé 58 ans. Mais tellement mobali natika veut vivre longtemps. Ngande na banda ko se battre pour ma famille. Naza na charge ya combien de personnes et na sala ka combien ekotaka na poche nanga.
basi wana ba vevu wana kama ya misu na bango ndenge tanga kabutu moi nzamba kofuta bino biso tolo na biso tolobaki nzambe action na yo salema action na yo esalema justice na yo etelema boko sambisa biso bwa bato mokili mais y justice vrai osoka telemi ya telemaka mbala moko na décision lelo nanu te bosili parlement ne kotika la polele bandeko na biso pe ba remplacer wana parce que baza ba congolais nous tous nous sommes des congolais nous sommes des congolais biso tozana te kaka poto betela bino maboko non bon matisa 5 alors sur $30 non bon comme il s'ali pas 200 fois 10 000 ali pas boy biso tolia ba bekatef na époque na biso toyebi minerval ba futa na franc lelo makambo dollar e uteli wapi ngana tangi na école na molende mokengeli na futi 5000 francs nga na époque wana na lycée molende nga na tangi na mokengeli na futi 5000 francs na tangi na molende na futi 5000 francs lelo bana biso bakomo futa na $300 pourquoi na bana na otangisa bana misatu mwana moko futa minerval na valeur ya $300 beta sko fois 3 $900 futa ndaku 200 zo provision ya kolia ozwaka combien nga nazwaka combien osas obligé à chaque fin du mois si on dépense moins ezozala minimum ya ba $1000 mais si on a kotisaka combien nga yo nazo lobata bongo parce que nayebi ke nasimba kata 100 francs et bongo ba mama o bateka ba matembele boni te bana ba oza ba kuluna po mutu lo wanga na kutana yo député mona na koboto la yo ba jete taka no salango no salango mama moko oteka matembele po akende otangisa mwana université oteka mapa po atangisa mwana université abi avenir na ngai ya lobi oke kuta mama 60 mkongo deja gumbami on se sacrifier na se ya moi atangisa mwana lelo mwana tangi azu diplôme musala ezate mwana komi kuluna bokondane batu totika kikuluna totinda bango makala totinda bango prison bosala boy to bozo tinda bango misale bimina mboko po bopesa bango baboyi kosala bo créer ba société bo créer ba compagnie bozo bana biso bo engager bango c'est tout bo mona kuluna ezana mboko te bo ke tongela biso banzela tokolia nzela bo ke kitsela biso carburant quelle relation avec le peuple congolais avec les carburants boki tisebiso carburant avantage ni boni bino mo botala ba avantage o bozana ngo relation o bozana na carburant biso te biso to okipe kolia na biso dollar ekita misale fungwama mutu nyonso sala wana to ko voter bino wana to ko betela bino maboko misale zate bomoni kuluna bokangi bomoni muyibi bokangi no bokanga bango te poso bopesa ta budget ya $1000 ataka bino tia oyiba te bayiba na volonté na bango te par manque de moyens ndesala ba bayiba par manque de possibilités ndesala ba bayiba balala libanda biso na lopango toza ba uti oboka mama moko mobali naza aza maître avocat nata ya confinement oyo babwake libanda naza na ba video wana nazo tiango na mapula télévision sikoyo po bomona ke vie eza pasi boke na mapula TV bozo mona video wana na okotisa wana mwasi ya muto a créé cabinet ya lemba mon papa kulutu muto asala cabinet
ya bavoka ekota na lemba papa kulutu nanga lelo soka atana lipapa za nango te nyonso bobotola pourquoi bozala na mawa tolembi na bavote na bino lelo muto boye soki muto na créer cabinet kota na lemba cabinet ya bavoka aza na lipapa te lopangu te faut trouver ça normal quel mutema mabe bondima bo fina partout état de droit au bino bolukaka c'est le moment peuple congolais nyonso za na 1000 droits ya ko réclamer ba droit na ye exact après Myriam ko sala vidéo n'importe qui bandi ko lukisanga na nesika okimelate na pe nesika ko bata melate non réclamer droit nanga ata boko kende ko sambisanga wapi je suis d'accord avec vous parce que trop c'est trop nata ya confinement bo ba benga na mutu poani mobali na ofuta mbongo ndaku te c'est normal aza makoki te ça fait vraiment mal tolembi na ba million na bino banda na botama na yo kaka lisola million nga non te na simba million tolembi na ba million na bino. Merci beaucoup à tout le monde. Besoin qui t'a vraiment kolandanga. Na fini mutute. Na débordé pété. Et toi qui est un peuple congolais. On a money et commis trop. Dollar jamais koko dominer bon on a biso franc congolais. Dollar jamais koko dominer bon on a biso ya franc congolais. Franc congolais c'est une valeur té. Nyon se koma maka na dollar ok somba li papa boy so $18. Ok somba mesh boy so $10. Si ko valeur ya mo vome bolongo la ba mbongo biso tozana ngo. Bolongo la ba franc na biso totika biso to koma peka États-Unis, to koma Europe Europe alia ke euro so boyele je ya dollar oli angote. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Mapoula Télévision, je suis là, Mapoula TV, je suis là pour vous. C'est la meilleure façon de me soutenir. Oh, ya mona ke Myriam Azana besoin à ba live sur ma chaîne YouTube. Bon s'abonner et beaucoup ta nyonso beaucoup ta na bo partager. Mes collègues vous allez vraiment trop politique. Parce que tout le monde on a degré à lire à bouzobe comme ko kendele. Pele bo eskizenga ba pele ezokota ndenge na ndenge. Onyo sozana besoin à contacter Mapoula numéro na chaîne na YouTube. Beaucoup ta numéro na ngeza wana obetika Mapoula TV wana teka TV hein? Donc beaucoup ta numéro na ngeza wana. Tout le monde a besoin de moi. Bo essayer ya contacter ngato e bana ko partager ba moment moko o eza vraiment important pour na biso. Ba moment oyo c'est le moment ya peuple congolais. Totika na lo kuta moko ezala katikati na biso. Totika na lo kuta, totika na pe moi bo solo moi vérité mutu nyonso ozala mwasi. Ozala oza mobali, omona mboka no eke na kokufa. C'est le moment ya kotelema ko bunda pona mboka na onebite. Ba o ba se sentir que na blessé bango, bolimbisa ngai na aka leki na bino na aka mwana bino salinga pasi. Maya miso na ngai ekiti pamba te kiti pona esengote, ekiti pona pasi. Pona passion na zomona pona ba mama. Biso pe ba oyo ba âge ezokende. Lelo oyo Myriam Mapoula ozana kiti eloko nini na kotikala na yango pe. Merci à tout le monde. Merci na bato basile ko partager live oyo. Merci na bato oyo nyonso bazala ki toujours en direct pour sur l'ensemble. Weba ke crédit mati. Mikolo live mukie. Nyonso mukie. Crédit comme la 2400 et l'autre c'est 500 francs. Nyonso mati. Lipe comme une son à combien? Ah kalate nyonso comme 500 000 francs. Donc te bana ko sunga mukonja mboka parce que soki to bito tikaye
eza vraiment pasi mpona biso. Mboka ekufi, mboka ekufi. Vaut mieux toloba vérité. Merci na bino nyonso na linga bino trop. Abonnez-vous massivement. Boke ko s'abonner na Mapula TV. Je suis là. Myriam a ma délire. Là maintenant. Myriam ya tout ko juger ngai. Bo meka un peu ko zala comment. So bo moninga na za ba défaut mo quelque part. Bo corriger ngai na kaleki na bino. Abonnez-vous massivement. Merci à tout le monde. Merci à ma famille que j'aime beaucoup, à ma maman. Merci à tout le monde. Vous avez toujours branché dans Mapula télévision. Merci beaucoup à Karine Mokozi. Merci beaucoup à Karine Mokozi. Merci. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. La TV, je suis là pour vous. Merci la vidéo moi la like déjà. Merci Valère, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tonton Michel. Merci beaucoup. Vous êtes tellement aimé les bijoux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Cathy la merveille. Merci beaucoup à toi. Nina Bambi, merci beaucoup à toi. Patricia, merci. Patience, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci vraiment beaucoup. Chaîne YouTube de Moko, page Nanga Pezawana, vous aimez, vous partagez, je vous love. Merci beaucoup. Même si c'est un parce que Nazala qui vraiment dans choc, Nazala la passe. Pour mon avis, les bagues, vraiment, ça fait vraiment mal. Tout finir na maboko. Vous avez ma fondation, mon bon. Pour nous faire ma vie, bobo, ça va être. Pour ma fondation, mon robot. Tout ça, il n'aura pas quoi ça a bien tout. Là, na fondation, tout le monde a place parce que là, tout finir na maman wana, tout finir na papa wana, nzamba lola oya koti. Oyebi ko zorata sanfa na yo, même chose en Europe, même chose à wapi. Tout finir bango bandeko bazo kufa bazo la libanda. Tout finir bango nzambo yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mela seconde na nini na PV. Beaucoup mela kuna isalanga bien. Ah, je crois qu'elle n'a kati parce que il est moment maintenant. Yakokata. Merci. Bye bye. Écoutez, à la prochaine élément. Vous êtes toujours branché sur ma page Facebook. Myriam Mapula, son à côté en direct, boy banandeni beaucoup pour nous partager tout ça là bien. Au revoir, bye bye.